Congo tek tek TV Yasiba Mutombo Congo tek tek TV Yasiba Mutombo Ina yese na Congo tek tek mama Yasiba Mutombo Sai etonda kangana ntima bandeko balandi mikolo na mikolo tango boselembana kai turuku ni bosobe tando ike nabino pona kolanda Congo e bouger magazine ya proximité bana Kinshasa mbote na mabote no bansoba obozuli baku ya kolanda yango na pokwa mokolo mwalelo Fongola basango na biso mokolo mwalelo bandeko balandi Congo e bouger magazine ya proximité na sango ya mawa oyo ba congolais partout dans le monde bazali kolela le grand patriarche Antoine Gizenga oyo asala litsa makasi pona mboka na biso bosimba pe boba ete abotama le 5 octobre 1925 pe akokufa mokolo ya le 24 février 2019 akufi na âge ya 93 ans ba programme nyonso matanga ya Antoine Gizenga bokola no kaka awana magazine ya proximité Congo et bouger kaka na basango ya mawana bandeko balandi bosimba pe boba ete le grand footballeur congolais oyo akenda kenda sango ndaye mutumbula cornaye ezonga ki déjà mokola dimanche awa na ville province ya Kinshasa na 21h kuna na aéroport international ya Njili pe batsango na morgue ya hôpital du cinquantenaire bakolela ye na stade Tata Raphaël by image wana bokola na ona édition na biso oyo ekoya na basango mususu ba ete États-Unis a beti susu ba konzia RDC et gogo pour na ba sanction a sanctionner les susu 5 autorités congolaises na kombo lokola Benoît Luamba oyo azali président ya cour constitutionnelle pe sanctionner les susu président sortant ya assemblée nationale mwana mboka Obeminako Njala Njoko na Norbert Basengezi vice président ya Seni na Kone Nanga président ya Seni na conseil ya Seni Basengezi Mukoko balobi ete bango na famille na bango bakoki jamais ko tsama kolokona na États-Unis d'Amérique oya komeka bakokanga nyonso na pona corruption oyo bautaki kosala bandeko balandi wana nde ezalaki basango oyo etalaki politique ya mboka na biso République démocratique du Congo. Kobalandi toingela na Lombango na district ya Tsangu na quartier 3 na commune Masina bipayo wapi la pulusu ya Congo démocratique ekangi bakuluna ya ekiri 1000 esprits obazali kota insécurité kuna na quartier 3 ba imboka oyo bazalaki wana ba beta ki chonjo na etutu liboso caméra ya Fretas Bamako ozali awa na croisement ya ba avenue Nzazi na avenue Makala na commune ya Masina Petro Congo na sima ya Sep Congo bipayo wapi bozali komona ndeko mobali oba bonzi boye azane kuluna te kasi azane victime bamiyebi bataka kiye ba beta kiende ko beta botala ndenge nini a déformer na elongi kasi botala moyibi yango yeyo bazali ko bimise ko tele malamu onire moyibi te onire étudiant moko nzoka te bu d'ailleurs pena bolo zangbalima yeyo la police ya Petro Congo ba expliquer ki boye na ebike musale zo sama awa na CPI Mindondo plaignant yaki awa na ba doléance kolela yo mo moni état ya plaignant wana muto oyo aza mutu moko malamu ka c'est parce que bato ba sa bato mabe c'est que mutu oyo soki yo oza na problème na mutu wana mais luka funda mutu wana na justice na police elle la mutu wana quelque soit mutu asala o mabe lokola yo ndoza likwa mibeko ekiri ba benga ngo 4000 c'est que ekiri wana ba 4000 c'est que ba 4000 ba teti biso siko to police nationale to mokili mobimba ko beta mutu na ba niveau moko boye e ko basina ba batsila mutu ba moelo na elongi ba bete mambanga bon wana eza pena dindi penda ya malamu te parce que mibeko ya likola mutu stu ya monike yeto tsema boko tinna ena miro ya pembe place ko kokesi ko ya ko fanda nasanga dimanche na 0h plus de 15 personnes. Abetima mabanga na bumbina bango makasi. Azali nga moko. Nakoka ete.
bakoisanga la boni bato nyonso to bapanzani bakimi nde natika na basika kusu na bablesse na babetinga mabanga babiloko ebelebele babetinga leta ye bakimi. En tout cas, félicitations makasi na la police oyo na croisement ba avenue Nzazi na avenue Makala na musala kitoko o bazali ko salela bana ya masina kasi pona nini phénomène oyo ezali ko sila te magazine ya proximité Congo et bouger ezali ko éduquer masse ezali ko informer pe ko former kasi pona nini phénomène oyo ezali ko sila te. En tout cas, coup de chapeau na la police ya commune masina ndeko nanga tala oza lokola frère hein botele malamu et bouger Kinshasa. Otelengana kakawana bandeko balandi na district ya Changu kakawana na commune Masina bipayo wapi la pulusu ya district ya Changu oyo ezalaka na quartier 7 oyo ekumba magana mwana mboka colonel bienvenue kuna na commune Njili acheba kuna oyo bakende ko panza dei ya batu matanga bavuzoli batoli kama kokamwa bana mboka oyo bazalaki wana bakona na ki art oyo liboso caméra magazine ya proximité Congo et bouger. La police ya commune Masina na district ya Changu akokanga akotina na parquet kasi pona nini makambo oyo ezali ko sila tele ko la phénomène babenga kuluna ba kuluner obozali komona boye ba yakinde ko kotela batu na matanga bazuna bango pescalier ba teli kolo bandaku bazali ko lungola batoli ya ndaka batu tebite soki balinga baketeka ngona mitraille to ebite pona désordre na kati ya matanga batu kasi la police ya Changu miso bese ga likolo ya bakuluna la police ya Changu lobi ekopema kino mokolo phénomène kuluna ekosila na Changu bana mboka bazali ko déplorer ba acte mabe o bakuluna bazali ko sala boye epesa ki pasi pe mona libota o bazana na pasi ya kolelende ko la bango akufi bakuluna ba ko bakisela bango lususu pasi ekufa ya akufi bana na ye bakobenga baninga na bango ya ka 15 baye awa papa désordre tozo kokate tozo lala te na bapaya bayaki awa moye balala ezate bazwi batola ndako balongoli c'est que des autres bazui na machette na bani ba mise biso kimi ezate na ba gaz na biloko ebele na ba gilette. En tout cas to pesi merci na commandant Bokulaka na o asali parce que tozaki penza na insécurité makasi bakulu na bayaki na kati na siko basali trouble désordre ba machette ba obeta na porte ya lopango to lala a mabanga ba obamba biso. En tout cas tong ba ye andi bango bakangi magem su bakimba longoli batol ofongola na mitu ba obima ba otambo likola batodo ba to moni film mono to tikala omona. En tout cas, tu peux merci pour la commande beaucoup le capot. Na ebi kende bandi bwe kimia penze koti. Maman mukola boui. Bako ela kaina nzoto banyata kai. Donc to ça ne bembe musu na mort, c'est que to ngato so se bembe musu su lisusu na kata de pan. Lekolo a pasi botalamba mambu tamuntu oyo avandi boye amona kene liwa na misu le kumna nzakomba bakulu na bataka ki bango pena makasi te pona bokasi ya la police ya commune Masina la police et sengli bo sala fort ya makasi. Bossi sana no phénomène oyo parce que bana o bazali ko sala bakulu na la plupart bazaka ka ba mineur et c'est bano pe bakolega la police na puissance top force to éviter Kinshasa et Boujaki. Bande kobalandi na likete mikolo milekaki to ebisaki bino tokotalisa bino lolenge nini mvula makasi oye betaki mikolo milekaki esalaki badega makasi en ville province ya Kinshasa le na route nationale na arezape na wenzabadi dink na commune ya Selema mvula wana ebukaki nzela bana mboka oyo bazalaki wana bazali ko déplorer misala mabe ya ba chinois o bazali ko tongela biso banzela mabe awa na ville province ya Kinshasa. Reportage ya signé Freitas Bamako. Tozali awa na route nationale na commune ya Selembao na arezape bipayo wapi bozali komona ebele ya bana mboka batondi etuluku bana bango kotala likama liwate kasi bane kotala likama ya nzela awa na arezape na wenza badiadink bipayo wapi mvula ebetaki makasi na ndenge ya kosakana te lokola environnement ville province ya Kinshasa penzela zape eza malonga te na etongeli ya mabe ya ba chinois o bazali ko rendre gouvernement congolais mauvais service ndenge ko sakana te na makambo tali banzela botela ba conséquences yango yo population o bazalaki awa balelaki boye. Bon, première cause ezali tant basala kinzela o ba chinois basala nzela o ba monaki déjà que ba venir ndenge kota boye ata mbula makasi ife bukana de deux ndenge ba baby saki ka niveau ndenge zalaka
liboso. Oui, oyebi nini caniveau ya liboso o tozalaka nango ata babwaki boye elinga kodéranger te mpo ezalaka minene sikoyo bachinois ntango bayeba kondisi yango moindre barrage kaka ya mabanga wana ekotaki na kati ya caniveau yango ekoze batrouble oyo ti kuna liboso. Donc na liboso kuna bamai ndenge bana koleka na terrasse na sepeli mpo nzambe apermettre te moto akufa. Mais sinon tengama ona banaki kokita na bis na banaki kolenga po tango na mai wana ezoleka nga na makolo namoni neti na bandi otiola mpo nakota kaka na lupango me nakoka kita kasi te pasi eza ya kala bande basala baterase oyo mai esalaka nango kaka ebukaka nango kaka ebukaka salango gouverneur uti osala awa mai awa bachinois basala yango sikoyo lokola babwakaki bazelo ana kayasi mai akoki kosipote yango abwaki molia na ngambo awa nayebi ye te aza voisine na biso me ndako na biso te ndako na ye mbongo na ye abwakisi babiloko na ye nde soko mai eye kote okende eza te nde beti ngambo oyo nde bandako bato ekei likolo ya mama oyo donc bandako nyonso ekei tina se libula monene mosusu eza na se mpo na mama oyo nde bula mpe ye nde mwana esala esandi oyo nyonso mais awa moye kaka yaloba kuta eza te taka yo momoni kaka journal lelo ekufi bato moye bakemisala eza te moye basala wenze kutu moye te kuna na se kutu kuna tozala mwa wenze na biso moke ekufi nyonso mabulu babandako ekotikoti bamai mpo ali likolo bamabanga oyo na mbula nde ebetaki ntango baye kofongola nzela nde omoni ke baterase komike mpo mai eutaka na ipele yaka na pression makasi mai nyonso ekitaka boye bango ntango baka kosala banzela oyo bamona baterase ezala minene fale batika baterase oyo ezalaka minene bango baye kodimine su baterase sikoyo mai ntango ezoya dega nango yo sanfe kita na sete awa bomona eloko te bokita na se botala bandako ndenge ekundami bato eloko orécupérer eza te bato bazindi biloko nyonso bato baolela na se oyo eza kaka eza ebandeli bokita na se kuna bokemona nde bato baolela. En tout cas, magazine ya proximité Congo est bougé tokosinga kaka na ba autorité compétente esengeli bolandela likambu ya nzela o malam parce que nzela zape menga bandeko oba utaka kota ipen pour bakene campus nambudi eza un peu pasi pour baleka na asuto ba misuba salaka na matadi kibala ba misuba kendaka nzela ya Congo central nzela kaka moko ya ngoyo oba mitugota Congo central ekotaka awa nzela ngoyo emwangani ebongo population bakoleka na wapi tokosenga na bakonzi ya mboka ya sika ya 5e république makambo etali nzela bopesa ata bandeko na biso ba japonais po ba japonais batongaka nzela makasi soko tali poids lourd soko ke okomona tali bulu moko te na poids lourd kasi banzela o ba chinois bazotonga botala ba centimètre nzela kokamwa ba chinois misala mabe makasi kitasa epouché to betana nous c'était moi moke bampanga Vincent beko beta pona mambi matali phénomène kuluna oye bandaki na 4e république et koti susuti na 5e république bana mboka ba ebite bakosuka na phénomène oyo wapi na komina masina bipa yo wapi la pulusu yengomba mokonzi Kinshasa oyo ezalaka na ba croisement ba avenue Nzazi na avenue Makala et maîtriser moko ya bakuluna oyo ba bonza kinde komba moko lokutu beko bonza bana mboka oyo bazalaki wana bakanga kibibebu na bangote liboso ya caméra ya Jean-Paul chef papa likambu oyo etali phénomène kuluna na ville province ya Kinshasa tozali ko comprendre te likambango e yanduki lisusu makasi za ndenga kosakana te kuluna ebandaka na 4e république or que tokoti na 5e république phénomène oyo ezali kokoba kaka lokola awa ezalaki nde na commune Masina na quartier 3 bipayo wapi la police ya quartier 3 akende kokanga moko ya bakuluna oyo bazali kotungisa bana quartier 3 na kombo ya 1000 esprit tangu bake kokanga 1000 esprit baninga na ye baye kosala trouble ya makasi na ndenge ya kosakana te na société kasi na bokasi ya komanda ya district ya Tchangu connaît bienvenue akangi ekiri ya 1000 esprit na baninga na ye baye na bon awa na district ya Tchangu Buyoka toko ko conseiller bango lokola baza babulole mitu eleka bango matoyi moye bayokela biso ezati topesa conseiller papa pourquoi tongo tozoko lembate vraiment pour admikiti ça mais lokola ye moko azati ti moye mikiti ça ezati vraiment ala lolenge ya moto oyo komona ye 1000 esprit azola sa population na kimiate ye musa na ye machette kokanga bakangi groupe mobimba ye pour que ba attaquer kaka poste ya police pour que ba tia mobulu alingiaki koboma mwana na ngai
abuki ye lokolo mwana aza na ba chinois depuis le 25 décembre akima na kati ya quartier tomonaka ye lisusu te na butu toyoki ke bakangi one mille esprit bakangi ye yango tokendeki na loi sa place topesaki plainte le 25 balobi bamemi bango na district yango wana nga na ye kolanda ye awa tout justement na moni ezali ye muto abukaki mwana na ngai na lokolo ya droite atie ye bibende moto ya modele oyo bazoko kanga ye baza kotika ye vraiment asenginga $1800 nazaki nango te napesi 1200 na tike na nyongo na ba chinois sikoyo opération basalaki ye le 31 jour la bonne année bazo sa moi en opération avant-hier to côté radio ba remarquer que mukwa ezongi bien te bazo senga ba reprendre les opérations la police loko les juillet asala musala na ye famille wana mwana wana za na famille bazo soin ya victime tina suka masina kuna la quartier 3 bipa ya sala rabio manaye kokata na kirina ye lelo akana kite to soye lelo ezaki 1000 jours un jour et puis so to soye lelo on la biso bienvenue a pese biso belle force ya kolanda bango tina basama bipa ba bomba mama tina ba mbeto mama na bango ya omoni ki bakosila soki basilite to bakokima eloko nyonso ezalaka ne bandeli kino suka nango Kinshasa et bouger matondo mingi na bino banso balanda magazine ya proximité Congo et bouger pona bokebi puis pona fidélité ndenge bozali kopesa biso makutu na bino miko na mikolo nde na basango o etala ki promotion bipa yo wapito sukisa kiango mokolo mwalelo bana Kinshasa lokola ngala myoto zala ko besolo keto na mokaba to kosila la bongo soki mokete batoto katanga soki na bongo sinanga kazaka nanga malamu na kila mfuenge nanga malamu ngaka koloba ete tokomi na suka présentation magazine ya proximité Congo bouja mokolo mwalelo soki bolulinga moko mwalelo na banda kuna bino pesa merci na Aristote et Sambo oyo azalaki na sima caméra bo pesa merci na Gapsilunganga Natasiata Jean-Paul chef papa Jean-Jacques Rousseau Fretas Bamaku Vini Kupenza o azali ko sala mosala kitoko awa na magazine ya proximité Congo et bouger soki bamumpe bazali ko kumisa episcope ya yambo ya bango pona nite biso beto kumisa ya biso lokola son éminence Albert Kakenza Mwanambo bana église foi abondance na liki a été botondi de Samina Sai mbote na bienvenue kamba mamai molani monena magazine ya proximité Congo et bouger nganto mona susu moko malobi soki Yesu Kristo mwana na Nzambe azongi te boboto bwanza komba erumela ombo kabino namaste Congo Kinshasa.